Bana Congo to telema to lobela mboka Bole to suwa ko bimisa na poasa Bana Congo to telema to lobela mboka Bole to suwa ko bimisa na poasa Ba député to votaki bazo salarien bazo salarien to kende na funa bazo salarien Como to lega na mwamba bazo salarien to kende lukunga bazo salarien na maboko kila bibembe bazo salarien to to mala changu bazo salarien ala kola ni molili bazo salarien kulune paye bazo salarien ala balengani ba mama bazo salarien kola ni wape bazo salarien Baïnyonso, Bomesana na tosuwa Paul Djelusa lelo oyo tosuwa humble serviteur na bino, nous sommes là pour nous servir bino na musala kitoko lelo tozana Serge Ndombe na plateau na biso poto beta mwa masolo ya Congo. Confusion ezali mingi na mitu ya bakongomani ebele par rapport na likambo Italie ya ba o Italie société civile. Si na biso ya lelo ezalete est-ce que ezali ka ba confession religieuse ne bazali ko composer société civile ya Congo? Ya on a ndeko Serge lelo to ko meka un peu couleur politique ezate na débat oyo. Eza to meka un peu ko lukana no ba solution. Moi makanisi muke par rapport nango parce que omoni ndile ba ka banganga nzambe ne bazo djembela na makamba ya seni on dirait société civile na mboko on ndika bango de to yeba société civile ya Congo na ya mboka na biso to ya mokili mobimba ezali composé kaka na o Italie ba confession religieuse to ba tumusu pe ba na droit na ndeko Serge boni bien ndeko Paul Tusuwa merci pour na lokasa oyo opesingai et puis merci na ba Kongomani nyonso o bazuli ba kwa kolandanga na nzela na yo na sepeli une émission et puis sujet à réflexion et ba Kongomani ba société civile ali nani rôle na ye ali nini yali makambo il faut que ça kapona ko conscientiser population. Très bien. Et puis il faut bakisa sous lelo na kati ya société civile to ali na ba société civile dépendaka na ba ambassadeur na ba ambassade okoka moto ali société civile mali elle ambassade des États-Unis. Mon sous ali elle maison Schengen. Mon sous ali elle ambassade à Kenya sous titel batinde société civile na kati ya Congo. Maima so ya kweko salawa suka nango ya lini ni financement utakakuna na kati ambassade ya lipe na société civile oyo bali financer na mangomba ya politique ekamba maka na Congo na kopesa onda kisaneti ndeko na biso akaje Georges Kapiamba ozio mosusu katende Kapiamba ye société civile tango toaka ne tumawa contre Kabila abundisi Kabila na biso énergie ensemble toaki kokanisa ete moto azosa mosana ndenga solo Félix Tshisekedi ye société civile na ye tumbo ya ye kufi babo makongole na Beni linzaka lianje kufa ya makambo bango badenosaka sute awa wana Kinshasa bato bakokufa insécurité phénomène kuluna ya makambo taka bango sute bato bakokufa kuna boloko ya makala pona nini bali ko traiter bango malamu te kolia ya lia malunga te do eloko moko te ya malunga Georges Kapiamba na katendo ko bango base nini bali na kati ya makambo wana te yoko mwa bango kaka bazo sengaka justice na moto akende ko violer mwasi ya bato avec mukuna wana batungo makambo babetela kasete yango wana donc yango na emission soki tokoti na mosindo ya makambo ya société civile na ko biso solo nani azosa mosala na ndenga solo nani azosa mosala na ndenga lokuta. OK ndeko Serge article 64 ola tango pona ni ndeko na ngai Paul Tusuwa article 64 na zwaka yango na nzela ya etumbo to bande ko bunda tango ekumbaki national onga na bengaka Tshisekedi ya solo ekumbaki ya tata tango agi de son vivant alobelaka peuple congolais message obe moko alobi na bango prenez-vous en charge de kombo ya ye
Musée Laurent Désiré Kabila lobango pe ndeko Paul kotanga kanga komba moto wana te paso to ali nango na difficulté to ali nango lelo na Congo ali Musée Laurent Désiré moto te biso ne sika o pona nini amemela kabiso fidèle na kati to évoluer to ye tango Tshisekedi atata lobi président vous en charge ndene kota na lokaso to bengi buku o to bengi constitution Mobekoli Kondi et ali na article moko 64 na 4 oyo yebisi ba kongomani ete bokonzo ezali na mandat ya peuple te oyo ezali na volonté ya population te article 64 ya Mobekoli Kondi epesi bino pouvoir ya commettre stop na makambo lolenge wana ndo monaki peuple batelemaki tango Kabila bwaki kosalisa maponami na 2016 na volonté na ye ndo moni lisusu peuple aye kotelema na 2020 tango kamikazi ya Ronsard Malonda ye alati ba grenade alobete ye azali muchaijini alingi makila ba kongomani etanga alobi avant maponami ou bien après maponami na kotangisa makila yango moni abumisi ba congolais o batambola ki na ba mars yali na moto Ronsard yete mta de kopole yali na moto Ronsard pourquoi soki Ronsard ali na bolingo ba kongomani ali na motema ya Congo akobabite na komekate siko balingi ngai te e siko balingi ngande na kosala nini na kosala ndeko ndenge nini yoko kiko andursi motema na olokwa ya pharaon nyonso baliko lobana aliko boya meme na yo moko kuwasa ko démissionner olingi te pona nini po Janine Mabunde sa yebise alobi kolanda pression na bango te ti bakosala nini bakolemba na kosala ali volonté wala Mabunda mtabiziki kosala Janine motozo tinda mwa mobali wana aibise kolanda pression na bango te soki bato bakokufa basa nini bakufa na bango ndeko na ngai ngana bengi Ronsard na bolingo ya Congo au moins que aza na 18 passeport ndenga ali wana soka akomi na Rwanda kobimisa passeport rwandais soka akomi na Belgique abimisi passeport belge pona nini ebike ya bamboko oyo ya kanango mais soka alika na Congo ayeba ke bolingo ya Congo ekanga ekoleka nyonso ali moto to bengi na bon sens a démissionner po mapona mina ye ba Kongomani balingi ete. OK. Merci beaucoup, mais Ronsard Malonda, c'est Yete Moutatine qui, comme candidat, on a une photo claire. Tu es bien natine comme Ronsard, donc il faut tout ça charger, mais na bateau batine comme Ronsard. Ne Serge, société civile, ils allaient composer na banane. Selon moi, Boyebi Ayomuke, bateau Baye Banan Muke, société civile, ils ont composé na banane. D'accord, Paul. Société civile et ali c'est l'ensemble ya population. Ya bato balobiete ngai nali na lingomba politique songolo pakalate. Nga nali na parti politique Y te. Nga nazali contrepoids, nazali neutre, nazali église au milieu du village. Nali motoyo nali na makanisite na ndeko Kindomba. Nali moto nali na makanisite na ndeko Paul Tusua. Nga nali na makaniso babengi intérêt général. Intérêt à peuple. Intérêt à peuple. Et puis vrai peuple. Et puis vrai peuple à cravatité. Peuple ali na confort te. Peuple ali na facilité mais la chakiterité. Nazolo bela vrai peuple ali oyo li pakanga journée outil 200 francs monene comme 300 francs. Peuple ali kolela to à dollar et mati. Peuple oyo maman ateka kandunda boak saka 200 francs par jour na carte yo ali mona Kinshasa yebi yango bato ba boak saka carte bali pour na fin du mois azwa 6000 francs na ye épargne na yango na mais na même mboka ngo batekela ga sucre za na 1000 francs. Donc déjà mon oiseau épargné 200 francs par jour botele coca ou be sucre fantais za na 1000 francs de ningi kolobete sucre pour na ezalix. Ako ko ça fait 6 mois mais la ka yango te. Donc rôle la société civile a solo et ali na makamba lolenge wana. Il faut tout le monde a pensé na bango na makamba modèle wana yali ba valeur o yali ko toucher na carte ya société. Et yali ba valeur o yali ko incarner que nos conditions de vie ya société ya peuple fait ça la nini e bonga. Mokomo na société civile o to ali na ngondenge na bisa ko de bandeli. Ba bossa ne loko to bengi objectif. Cible na bango comme politique. Okomo moto la ti soutane zambala. Autant que l'okombo a yeso simba ka Bible alobi ke ngana ali moto société civile mais na kati na ye na kibomoto na ye ali na pensa politique couleur ali. OK, donc par là je veux comprendre on a besoin de précision et belé et pas na yo ndeko Serge ya koyeba OK, cela veut dire
ba magistrat pe bazo sala part bazali du nombre ya société civile à l'exception ba policier na ba soda bangote mais magistrat ali moto azali avocat bali société civile enseignant bali bato bali société civile bato même ya biyamba o to bengi wa bato ba église bali pe bato société civile ndenge moko to ali na ba force mususu mais sikoyo problème ose pa na biso mutunezo ya sikoyo pona nini depuis 2006 parce que société civile ango o ba komi balati makambo ya seni eza ba confession religieuse pona nini faiblesse on a monaka na l'état contre le peuple yango wana ndeko nanga l'état na biso to ali na pays to bengi ali pays laïque mobeko li konzi ali ko reconnaître société civile moto ali église au milieu du village azali naître o azali ko sala eloko ba bengi contrepoids na bayo bali ko kamba azali na même monokote ni na opposition ni na bato bali na pouvoir ya ali na monokone ali na katikati azota lebe oyo ali intérêt ya nini ya population soko tengami ke non population ali ko se retrouver ta beto fimbo biyo zonga boy tala population yo azolela lipa soko sali balobi tala population yo dollar remati wana nde société civile ya solo mais na ye na motuna na yo tango lobi nanga ndenge nini bapesa kobe bato abiyemba bato ba église depuis 2006 depuis 2006 et puis na mission bapesa ka bango besuwaka na bango pekaka pour bango bato bakape à la base ya ko créer ba manœuvre et puis contestation même ya résultat na makambo bango basaka nini ba accompagner ka yango faiblesse euti wap euti na ba classe politique ya Congo entre bango na bango bango bazo ndima moninga ate bango baye ko sala nini na mama yo kana yebisa yo na bamboko ya li série ya li ministère intérieur moto akoanisa keloko babengi mapondami lokole na mboko ya biso Congo tango bayi politique bakei kuna na 5 city na makambo na bango ya dialogue bafandi batali babi soki tolobi totika maponami yeleka na ministère intérieur ekauke bapesi yango na maboko wana to baka na M+4 ekauke bapesi yango na maboko ya Rubegwa ekozala na avantage ya Rubegwa ko contrôler yango akabe capable ya ko zo molonga nini ya commissaire ministre intérieur pona nini complicité d'oreiller bandosa manandako ayebiso yo ko sabo moto ko salo eloko aseni batali soki to tiki yango Kabila ko zo ministère intérieur ko tinda pe mwana naye soki to pesa ngonde ko Jean-Pierre Bemba ko zo pe petit frère na nini atiene esika na ne bonga na comme ministre intérieur lié makile ko sa nini e ko jouer esengeli makamba maponami to boto lango na maboko ya ministère intérieur to pesa yango na société civile lokola na kati na bango toaki na batre to bakenda ka soit disant que société civile a solo to wana société civile lokuta na kopesa onda kisa moto lokola tato akufa oyo Zaidi Ngoma lui aussi se disait na compte société civile bazowele libonga olenga nkoi société civile bazowele la nini ebonga ani oyo tato oyo bati lukwepo yeba ka moto société civile maye ko se convertir de société civile en vitesse croisée na pouvoir na mangeoire mais déjà soko tali parcours na esika uta quand même na société civile babi bonga nyonso ya kipaki tango aki na société civile société congolaise etikali ko bénéficier na yango te obeye liboto ya yeba to basa nini ba bénéficier na yango na kati na bango kuna na Afrique du Sud tout est côté société civile te nani boete nde baye ko sangana wabite il faut qu'on remette yango na maboko ya banani batata na biso ya molimo bato ya ecclesia bato bateyaka biso bokonza likolo bato balakisaka biso mabe na malamu nzoka nde esika tosala erreur yango wana pona nini na kati ya bato eglise yebake bakamikazi bali bato mabumu oyo aliki afandi boy aliko réfléchir ndenge nini nakoki kozwa bakopine oyo yanga nafutelaka bango mwa ndako appartement de luxe na ville nakoki kosombele mwa motuka babatami na nsima basutane babatami na nsima kombo ya Yesu babatami na bacostume na bacravate na bible epuis soko otali bango ndeko na ngai Paul nayebi te soko bosa constant yaka mituna nga na mitunaka ndenge nini tokoki kobanda église biso nyonso tu toa babola
toi ba pauvre mais le seul moto nzamba zo tombola ka pasteur azo uta dans le néant na pauvreté na médiocrité nzamba tombolié biso to comprendre que ali 10 millions francs des aider yango zo sa ga comme puissant modèle wana et puis tala et si comme on a que bato église zanga na bité bato il faut que longa bango confiance eloko to bengi société civile tala ni amunya mwali ko lekana kata église na bango ndeko na ngai soko zui église et ali eloko ezali composé na eloko ba bengi asbel sans but lucratif et ali ya ndeko Paul Tusuwate et ali ya madame Paul Tusuwate et ali ya ngandeko Serge Kindomba te et ali ya makamba molonga ni nanga te ezali eloko yo to sangani biso nyonso poto luka intérêt ya Congo ou bien intérêt ya nani ya yeso dozote ya kapambolaka mokomona na kati église wana ndeko nanga Paul tango to bandi yango pasteur aboti mwana na déjà eloko ebotami na sima eloko ebandaki déjà pasteur ko bota mwana kute eloko wana yali me bakoya tata soka afandi akomi ko comprendre lobite eloko yango ezokotisa nini lochocho likondo ya likokota soki topesi moto mosusu ekima soki topesi yango moto mosusu be bato tobandaka na bango ekosa nini ekokufa tokoboma yango biso liboto yango ekosa nini ekobénéficie te esenge na sa nini natikela yango mwana oyo ya ngai okomwa tata bandaki église aye imposer mwana na ye comme pasteur et puis eloko pesaka nga kanda bakongomani na ebite su basaka biso nini ndeko nanga Paul na mituna kanzambe moto aloka biso tu ali l'état congolais moto azoloka biso comment moto azokende kondima kopesa mbongo na 10 millions francs na église babengi yango fondation Langi ndeko Paul motuno yanga na mituna ka yango yo lobiga fondation Langi bon nazo ya ndeko Paul na yebisa bango pe ba société civile moto animi société civile mamo Langi pe asonam na mobali na ye ezana mutu bango balinga kokota na babiloko te ndeko Paul yo ka ba senio yo tango tolobeli société civile na bango bazo faire partie ya société civile do bali na kati akota na makambo senio be akota te mais tango tozo be ya société aza inclus oui Serge mais préoccupation ya munene ezali ya koyeba kasi yango na ngina ya no na makambo ya seni échec ya bango na tali sono faiblesse na bango bandi nanu na niveau ya biloko bango moko ba géraka ouais désordre oyo basemaka kuna na kati ya mangomba na bango yango nazota liso nazopeso exemple pona sisa na cité na makambo wana na peso ba désordre bango bali ko créer tala neti na makanisu wana lelo oyo boko kendo ebisi motolobi mais ndenge nini na Kinshasa tozomona babola bali ebele même bible oyo ali kotanga même Corée lobi nini c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu ça loko déficit nzambe nyongo eloko eko toucher motema ya nzambe e ali soko zo aider babola combien de babola to ali na bango awa okoyebisa moto lobi neme yo mona ka ba aveugle te na boulevard okoyeko kabela bango mbongo to kamda lobi ote ngana koyeko kabela bango te opona nini abite na ebeta dame na bango te yo tango pesa yango na église obeta dame a pasteur oyebeta dame na ye il y a des pasteurs bazana na ba prime cour ya bali bali na makambo belé na kopesa onda kisaloko ba pasteur ko bazanga bambuma molimo lokwa ba Roland Dalo aza na arrogance moko ko kondima te pasteur wana quand tu lui rencontres lobby mais oh je suis en face d'un millionnaire lokwa appelle le loi comme une étiquette que c'est lui le pasteur du chef de l'État comme moi soldat hollandais mon costume oh bisi bango lobby mais pasteur ali mbete hôpital eux ça que moto tu vas en accès pour na kolala ndenge nini moto ali na kata société civile et puis na bino ba fidèle bondima ba makambo boye yo pesa ka muto mbombongo ko ka bango na limité batonda ni plein kwaza da destruction des hôtels mais pasteur tia yaka wana ana to atamona maman ateka ndembi mais maman amona ateka ndembi za na to fa pesa offrande na mbongo pasteur fa cha provision mais pasteur soka bima atamba na suite ya 4 mituka et puis na nyonso wana za filmer bato ba kosim bazo empêcher bato na ndeko na ngai donc faiblesse ya société civile surtout na domaine ba confession religieuse et bandeli wana c'est pas un problème si ko ya même na catholique nyamu ok na ba musulman non parlons pas soko kainde na kibangiste abomination za ndekuna l'église de réveil kasi bango tango na lobi ba pasteur bango réveil bato nyamu na kati wana ba pasteur bandumba ba pasteur ba chel
baza wa biser na bato en même temps. Et puis na ceux qui yo sont là yo zoka pasteur agé ko zo mwasi ya mondimi o ya kufa ki collaborateur na ye wana bimto lobi alinga bimande ko na makamba lokuta te afio na biso ko talifio na za bien bâti eza baguba muku na balinga ga mais c'est l'autre bango balingo mona mwasi ya pembe te ndeko Serge toza mama muku na te tikaye azana prison ozwi Eliane akosela mbie makambo te za makambo solo o ka pasteur azobota na se malingi te yeba officiellement tout le monde a balango atikali célibataire andisi avec Jésus mais pasteur nenga za wana za moto a continuer ka tongo midi poko akozwaka pasteur na kati église non surtout ebosana ndeko nanga ye déjà bango balongola déjà même na lisa ba pasteur bo biso do yo compter muto bakange na makambo escroquerie yo yebite ke muto wana bakanga na mambo escroquerie na yebo na kota lison de Congo et tezela na bongo siko sonika futa lobi Félix Yakindage ayambaye bango bien te ayami basala nzambe me bazo kata 10 francs ta suba gamba la misato mende konanga na yebiso ke faiblesse na bango alinini bango le bacha ba intérêt ya peuple comme société civile à solo bache ba intérêt na bango mona ko peso ndakisa tendeko tango muku na lobike akendaka kolia mbongo Kabila ba kombaka ya mbongo mboka faut ko posa ka question na mukuna ayebisa kabiso ndenge nini yo poza congolais lokwa ngai na mukuna mukuna za congolais spécialité ndenge nini ya boye kolia lobeza mbongo mboka ngano to lia kango te c'est que soka ki mbongo mboka biso tutu ali na droit ba kabolela biso to bénéficier nango donc soki yo kendaki déjà yo pasteur ko appuyer lo kwa modèle wana et ali tentative eloko to bengi kanyaka bakoko corrompre yo tango yo ki sonika futa ali ko betela ngo pe tolo na tango na ebite so to ko benga ngo sagesse ou be bwani asika alobi tango na keba mokonta mboka eloko nga atika kuna ya yo be masuba nanga na bimaki ne eloko moko te siko tuna ye soki ba pesa ke eloko na ndenga société to ngeto ba bénéficier na nini soko ya ki ba copine te ba ba bénéficier nango très bien ou be ba frère ko ba na église te ba ba bénéficier nango donc faiblesse ya l'état na biso ndeko Paul Tosua et bandi ne eloko wana soki ba traiter ki problème déjà ya église nde mele na makambo ya choix ya mokambi ya seni ba ba pesa ngo ba confession religieuse te na ko pesa ndakisa lelo problème autozui na Ronsard ata kwa ali kamikaze oya ye pona ko ndima moto epela na mboka mais ali babiloko église catholique moto tche biso na confusion ambongo ali ko tambola na candidat na ye Bokondu ali ko tambola na candidat na ye moto na moto zo jouer carte ya nani ya parti politique be tendance rapprochement ya ali nango net ambongo SCC bango bali pona Katumbi Bokondu a pardon catholique koto ya zo roule na idée ya dialogue pour na nini ya soutenir motone pembe façon na course ya maponami que soki to fandi na table moko tango to ko négocier lo epekisi bemba ko poster na mboka to ko sani to ko yoka to sali arrangement mais na ko mema bemba ye moko te na ko mema même moto abalaki na mbongo na biso parce que pa yaki na eloko babengaka ya ka to fanda Vital Kamerhe oyebi yango bien tango akomi ka directeur cabinet eloko aliboso lobela ki saba Congo mani nini mariage à bling bling incroyable famille Vital Kamerhe et les cas na ba télévision nazo mituna incroyable famille Kardashian te ba bisingo incroyable famille Vital Kamerhe ndeko na ngai nyonso wana ali nini société civile moto ali ko sala yango lelo yonga na mitunaka soki candidat église catholique alekaki kelele ngeza la te kama soma kelele ngeza te nyamu nyamu ya lakite okay soki candidat SSA lekaki makelele ngeko za te mais lorsque bakei basangani bango na kati l'église de réveil ba protestant ba kimbangise ba comprendre ba bato baningi ba imposer biso ezali ni choix na bango baza na ba intérêt na bango ba candidat oyo et bongo biso to ali na intérêt te pa ba candidat catholique tokosani vomena sani na liye kanyo na SCC na réveil na kimbangise be échoué na kosenga na bayi politique société civile ezaka église te boko ya be na société civile a solo ezali sous-traitant ya ambassade mais obena ba ali pour intérêt ya ba Congomani o tozo bunda na bango même na ba magistrat boko kozwa bango po ba ali église au milieu du village à solo bali na ba pensa politique te esengeli faut kopona ba yo ba komemela biso ba tinda mi ya seni pour élection apaisée to lingi te ke mapona mi ave banda lokwa ya Ronsard makila déjà etangi
tango pe mapona meko salema suka nango makila ko bomiseza ya biso. OK, mais si ko na minute comme les Kambongo de ce qui est déjà Assemblée nationale déjà ba signé qui ba chef de l'état boy ko signé, mais je vais savoir un peu est-ce que c'est quand ils en ont pas changer pas ta mutu ba ta magistrat ta mutu sur la société civile c'est fort possible. Ba manœuvre politique yali na niveau nini yali na bato yo balingi excuse pour na 2023 balingi mapona mite bayo bali na makanisi na bango ya dialogue lokola banani bayi politique ya olobito lobela société civile na ali lokwa moko ya société civile na longwe na passion babengi ya couleur politique nanga bayi politique bali ko raisonner ndenge nini esengeli te mapona mina 2023 to trouver loko babengi excuse entre ta bali na possibilité bakenda ki kune pas Félix Tshisekedi Félix aboy ko signer loko wana lobi non ezo senga nini consensus ba yokana ba trouver solution pour na PV wana ya Ronsa Malonda mais loko biso to sengi na bango ya nini tozo senga surtout na mabunda biso to bike mama kana motemo alike motema ya moto yokaka mwasi akoki kwandiosu motema te soko moni mwasi akomi na betiki lokwa ya mabunda seka ali na problème à soumission même na ndako libala parce que peuple ali kotelema contre mabunda na swa na ye ya Ronsaro ya ali ko protéger et que ye pas Félix Tshisekedi aboya ngo lobi te na kocha mokoloto na ngate na eloko to bengi mabunda na eloko bengi nini Congo azonge pa ya bato wana lokwa ya sangisa ki ba confession religieuse wana azonge bisi banga lobi ezaka kabino moko te tozozwa na société civile a solo bato babundaka po na peuple société civile a kopesa ndakisa yali lokwa bandeko moko Paul Sap ali société civile a solo bokoko zo même na ngambo ba magistrat pe botrier bango baye comme société civile bo fandi na table ya négociation biso to ali obena mwana moko Congo yango na bisaki Ronsa mayo ali kosala soko olandele pe bo monta musala na 18 passeport yango ayebi kata ba bomi biso tango bakoninga bakanga ya pa abongwani. Merci beaucoup na bandi to ke nouvelle la fin to nito silisa mais loko to kosinga pe na ba confession religieuse likambo ya Ronsa Malonda interpellé batu nyonso ya kolakisa que non les serviteurs de Dieu congolais la plupart na binyo sauté exception zangate la plupart ne zo compter mais intérêt ya bandimi na bango zo compter na minute Ronsa Malonda batu ba voter batu bandimi tout le monde une grande partie de la société baza contester vous la société civile bino batu confession religieuse bon monde ce que est-ce que tozo kende bozana facilité à rozwambongo ebele bino ba pasteur parce que ba bino ba bonza ba dim tout ça mais le peuple souffre depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui ezana ba confession religieuse bo bimisa batu et batu bozo bimisa wana na seni ti lelo peuple atikala o seple na bango ti lelo peuple atikala o gagner ba nani ba gagner eza bino ba confession religieuse na ba politique mais le peuple va bénéficier à est-ce que bino ba pasteur lelo bokoki côté ya biso ko expliquer biso que réellement to bongo la mitema to banga nzambe corruption za mabe muibe za mabe détournement za mabe mais oyo bino bozo sala na makambo ya seni depuis 2006 est-ce que zali ko honorer gloire nzambe ya onde bomoni l'église ebele bandimi ba diminuer bandimi bazo sila nga mabonje kota ne bando kota te l'église bando sala plein ba sala sous plainte. Pourquoi? Parce que le peuple azole là, mais bino au contribuer na libabe pe na malheur à peuple congolais. Ndeko cherche. Moi le babu kabani. Yozolo. Makambo e pesa nga ipasu na ngolo bela ngomingi. Yozo bakabandi mi badimi na faut bisaka bango pe que résultat zate na kati ya l'église. Batu banda babanda ko kende. Bango bakomo bimisa nzambe ndi asaka kana na mutu moko ndi na pasteur ndaza na droit bonga. Ndenge mona ba politicien congolais mutu soka komi ministre train de vie na changer ndenge moko bango 10 millions francs de zo edaka bango pona ko suki songa na ko bisa ba Congo mane na classe politique ya Congo surtout classe politique na bengi bango intérêt ya peuple ezala liboso tozali ba serviteur ya peuple to ali ba servir peuple ali serviteur na bisote peuple ali moto teke soki mabunda linga atteindre objectif na na nzela marche abimisi bango soki de pesa linga atteindre objectif na nzela marche abimisi bango peuple ali moto face à la respecter parce que yende moto afota kabino yé moto komisi bino na sika wana
peuple aboyi ronsard. Mais na ba église eloko na sengi na bango nyonso tout tendance confondue. Bolakisi biso échec na bino. Donc non seulement ronsard abomisi batu na mars le 9 juillet, église ba confession pe ba bomisi biso na mars le 9. Yango na bisi ba kongomani plein ton ali ko préparer contre Ronsard Malonda. Et cause à l'accompagner to ko accuser l'église catholique, to ko accuser na SCC, tous les confessions religieuses. Oyo bakota ki na désordre. Ya maguyo basali biso pona ko imposer biso Ronsard. Bango batu baza bote. Et puis to bengi bango ne loko ba bengi retenir. Bala kisa biso ete baza église à solo, espace na bango ne faut ba fongola ngo parce que bala kisi biso ete 2006 ti lelo bali crédibilité. Soki bo meki ngo ta mususu na société civile à solo ta mususu boko zo pe ba masesa boko ko mo pe ba usa musana bango na ndenga solo. Très bien. Na ndenga bien. Au lieu de continuer na ba méthode ya bino akochaka bato ba église entre ta bato ba église mususu babungi na bango kuna na kata saga janine mabunda soko afungole tirette azoluka na chaki sonika futa wapi azomona te oyebisaka mabunda yali na biloko be na kati saga ba mama ndenga yaka ya na ba faute te yali na trousse yali do soko bandi ko luka mutaki mbangise na bomba kiapi e comme osenga tia fungola saki akpo isango nyonso boy pona nini abimisa ba confession religieuse wana na kati donc to kosenga na bango ba yi politique. Peuple aboyi vos histoires de dialogue. C'est trop na Congo de Konanga Paul. Soki boko boma biso to lingi dialogue te. Pona ni to lingi dialogue te. Kabila na Félix Tshisekedi motobali problème ya Congo. Soki bango balambi makambu na bango. Ke bino ba yi opposition. Na be église o bozo lingete boko ta dialogue. Boy ba question boko ko traiter na problème le quoi problème à ko préparer biloko bino bokolia boy ba kena katu na tricage ya li toko ni que bozwa peuple na biso na otage. Merci beaucoup ndeko Serge na banzete ba dialogue to lembia on a Congo dit quoi ba dialogue depuis ezala tous les dialogues ya Congo salema ba politiciens ne ba bénéficiaire peuple a bénéficié l'oroti tout ça ba réaliste depuis ba dialogue ezala na Congo. Peuple a gagné na ba dialogue nyonso 1+4 bon na bango bazu ba mituka bazu ba gagné ba million ba mi esili peuple a gagné l'autre banzela ba surtout que na ba province donc ba province ebele eza na ma clavé vraiment nzamba za na bino to lemba ko lobate Congo za biso nyonso Congo za ba politicien te bo s'abonner massivement na chaîne na biso YouTube Kino ba Lobby TV to za no ba bébé na bito koma et bo s'abonner pe na ba chaîne mususu au bazo occasion à collègue Sabiso. Merci Tokutani Mukolo Lobby. Merci Ndeko Serge. Ngai pe na tondi botondo ndeko po tuso. Merci. Bana Congo to telema to lobela mboka Ole to suwa ko bimisa na poasa. Bana Congo to telema to lobela mboka Ole to suwa ko bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien to kende na funa bazo salarien Congo to lega na mwamba bazo salarien to kende lukunga bazo salarien na baboko kuna bibembe bazo salarien ato zonga na changu bazo salarien ala kola ni molili bazo salarien kulune paye bazo salarien ala bolenga ni mama bazo salarien kola ni wape bazo salarien